alors mbeto alibala il faut ko bongisa yango na ndenge esengeli. Na conseiller ba mama boye jamais na mbetu okosala na drap moko une semaine bébé sembombo. Drap ya mbetu il faut au moins ko changer drap après 3 jours ou bien 4 jours. Pourquoi il faut changer drap ya mbeto après 4 jours ou 3 jours? Parce que leur maman zo comme un nouveau à se coupler na papa. Au moni et arrive à quelqu'un, sperme et baby si mbeto. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Raf Ngendo, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous de Ginzambete, Moboulou. Avec Raf Ngendo, Congo Promo ne tombera jamais. Malala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Nde. Ouais, Balobi Raf Ngendo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Nous bénissons Congo Promo. Mais c'est la chose que ça Raf Ngendo. Congo Promo. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda nanango. Babunda nango. Parce que tous en Boston on a Raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 site tout. Maxi bien-être. Maxi bien-être. Même papa 80 ans, Sorozo Melango, à ceux qui n'ont déjà 25 ans. Oui, ce qu'on me dit, Maxi bien-être. Ce qui coûte maladie dans Nzoto, la Maxi bien-être, il faut soigner yo. Oh, mon Congo passe, oh, fatigue. Abou Obia, Nzoto, Kolongono. Et ça les produits. Oh, il y a ça qu'on met là-bas. Pour la bateau, nous autres, ça faible. Ah bon? Maxi bien-être. Alors, on fait ça aux forces. Il y a beau pikiliki, il y a beau pikapen. Alors, ce qu'on met maxi bien-être. Il y a un monde qui a besoin de mutuka, na minu, na bende balé na minu, na bende train na minu, petit simoki, na yamba avion na minu. Pétrole congolais, na. Partout, dans la RDC, en tout cas, on a invité Bino, tout le monde a invité moi aussi, on a émission Son du Sud. On a invité plasma. Moi aussi, pour ça que sans polémique, un artiste auto lingaka, un baratonier au biso de la bino to lingaka. On m'a tout soutenir quoi que cas de l'avant. Nous bichons beaucoup plasma. Babi émission moko na kata South Africa, na kata Afrique du Sud. Babi Son du Sud. Invité de tout le monde à suivre. Check. www.congopromotv5.com chez le Big Boss Raf Ngendo de Boston. Un grand merci à vous. Donc partout vous me suivez dans tous les coins du monde. Merci à mon boss Raf, à maman Belinda, vraiment un grand merci. Et au caméraman l'héros dans l'ombre Patrick Kabamayasina Dovedisina Kabea. Un grand merci à Dame Vidéo qui est au montage. Un grand merci à vous, à tous mes fans. Alpha Wakumpala, mon vieux, vraiment, mon ayalo dans la poto, vraiment. Alpha Wakumpala, à Londres, mon vieux JP Kumaluta. Hein, on va vivre vraiment solo, là, solo, là-bas, solo, on a Dallas, les pétroliers, et pourquoi pas Patrick Monbiche, on a à Paris. Et à toi, Rebecca Wachini, vraiment. Donc, je ne peux pas commencer cette émission sans pour autant remercier, dédier, donc, le personnes qui me sont très chères. Un grand merci à vous. Donc, c'est l'émission pardon, pas Son du Sud, l'émission Sans Tabou, Babi Sans Tabou. L'émission Nabiso Sans Tabou, Babi vraiment Babi Patricia Loketo, Babi vraiment dans la Melody City, au titre Mbosel Mokilino, Babi veut dire Loketo, Kalaming, dans la Congo Promo TV, bon, on a vraiment Babi Melody City, Babi Bassa Orchestre, mais Melody City, on a fait une émission à la radio Afrique du Sud. Un grand merci. Dans cette émission, ils sont tabous, dans le bel vraiment, et ça, la réalité, et dans le barango, vraiment, surtout les qui n'a micro, n'a biso, le bel abouzo batté, et donc, surtout, c'était que non, le baba du n'importe quoi, le bara vérité, makamo, et que aider binope, nanda, qu'on émission, n'a biso oyo. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis celle qu'on appelle Jojo Tumba, c'est une consort, le bara bien vraiment, Solana est vraiment, l'émission n'a biso au son d'ici, émission sans tabou, donc il y a trop des émissions, donc, moi, ça, donc,
comprenez que non, c'est l'émission Son du Sud et Sans Tabou. Voilà, elle est déjà là à mes côtés. Je la salue. Bonjour Jojo. Bonjour BBC Mbombo. Encore une fois merci. Naropé sanga micro. Koyambanga lisusu na plateau oyo parce que émission Sans Tabou eza coin ti coin. Bazola nangona impact na idéologie oboyi osali mokili na yo foza ka mutema mabe. Parce que ndenge moko lobaka vous informer, vous éduquer, c'est notre souci majeur. Alors, na sepel lisusu makasi na ndengo oyaminga na plateau alelo donc to beta masolo ndenge sengeli pe ba fanatique ba osepela comme d'habitude. OK, merci beaucoup ba osepela comme d'habitude. Donc bino monera donc émission na biso Sans Tabou, émission to sala qui vraiment ba lèvre ya bana ba luba. Donc ba bi émission Sans Tabou to lobela vérité. Donc papa te maman te donc papa à côté maman à côté. Donc to lobela vérité. Émission eza moins de 18 ans donc c'est juste pour vous informer. Ba tu ba ceux qui parlent na bango et le lot so lobela vraiment mbeto ya libala. Ndenge ni tokofana na mbeto ya libala comment kolala na mbeto ya libala mwana mwasi surtout biso bana basi comment mwana mwasi akoki kolala na mbeto ya libala comment ko soigner mbeto donc sujet est vraiment vaste mais toko kende par étape par étape donc tozo que nous na première étape Jojo vraiment atia la parole babi que nous alobara bien donc ba sujet na biso donc auto traitant on a invité na biso Jojo Tumba Aza marié, je vous signale. Merci BBC Mbombo. Les lotos lobela likambo etali mbetu ya libala. Premièrement, les lits, donc lit conjugal. Donc les mbet oyo, les sacré pour na bateau ba bingani ba marié. Donc officiellement, mobile qui se présenté pas ba moi si à Pessidot, à Balié. Na katia chambre mbeto ezawana o babengi mbeto alibala alors lelo tokolobela mbeto alibala ya hôtel te ya ki fiançailles te mais mbeto alibala parce que lelo tozomona ba erreur eza makasi BBC Mbombo donc même atana mbeto normalement il faut mutuler azola mukelo kwa liboso il faut azwa soin ya kobongisa mbeto omoni mais là tozomona basi ebele bato ebele bazana na culture wana te omona muto ala muki awelisi nanu kolia fufu awelisi nanu kosala makambo la muki omona ke no bongisi te pembe tout akobima pe abimi ke tout à fait akobima pe atiki mbeto ayebisi na oya obongisa surtout que toi pe na mboka busy dans na elanga bozo constater que toza na hiver awe pa biso moi ezo changer du jour au jour muto ala muki est tout moi si alatika kabububu akei mboka busy donc atiki mbetu bongo tandis que mbetu muto azolala eza place où il faut ezala propre il faut ezala soigner parce que l'air ozo expirer il faut mbetu ezala bien badra ezala bien ozo expirer solo ya bien ce qui mbetu eza mal propre mbetu eza bien soigné te et ko pesa mutu maladie ndo monaka mutu azolala aza na baflou mpona nini mbetu eza ya kobongisama te alors na o etali mbetu ya libala il faut ezala sacré bamarie lora badems vidéo donc soki balamuki babidems vidéo abongisaka mbetu na yebi ya mutu neti dems vidéo c'est normal la bongsaka mbetu parce que ana mwasi oyo na ndako aza koni et puis avant d'araper pembeni na bato ya masolo bayebi masolo yango il faut ka bongisa mbetu bien alors mbetu alibala il faut ko bongisa yango na ndenge esengeli na conseiller ba mama boye jamais na mbetu okosala na drame moko une semaine BBC Mbombo drap ya mbetu il faut au moins ko changer drap après 3 jours ou bien 4 jours. Pourquoi il faut changer drap ya mbeto après 4 jours ou 3 jours? Parce que leur maman zo comme un nouveau à se coupler na papa. Au moni et arrive à que sperme mais baby si mbeto et baby si drap. Wana ba marié ba contredire ngate. Alors ce qui ozo sala net pour une femme mariée, ozo obligé faut bando satisfaire papa chaque jour. Et ça me bal msusu yepo na ye biloko na ye faut aller kango chaque jour. Alors na kolia wana bambongi pe bimaka alors ce ko etangi
premier jour. Moi, il faut qu'on détermine na bateau ba éviter aux utiliser ba terme pas ba yeba. Te toza ba kinoise bébé c'est son tabou hein. Donc ça son tabou to le belara trop to le ba ruzo ba te mettre le ba vérité. Yo quand je parle de mbongi directement nazo mona ba spermatozoïde. Au moni les roseaux s'accoucher ou bien roseaux s'accoupler na papa. Comme à un moment papa il faut verser. Alors ce qui papa arrivé à converser au monde à des fois position et que n'ambetu automatiquement ils aura kambetu soit o ya likolo bofinika drap plutôt soit drap ya se oyo bolale laki. Alors lobi lisusu mobile ya sengyo bossa la rapport sexuel même si permet quoi il lisusu na se lobi lisusu donc ozo sala na drap moko 3 jours 4 jours une semaine donc bas sperme ya une semaine on ozo ya ka kozola le lango au monité que eza vraiment salité makasi bébé sembombo yango il est demandé na ba femme mbeto alibala il faut ko bongisa kango na tongo dra ya mbeto esengeli au moins échanger maka 3 ou 4 fois par jour. C'est un peu ça. Donc après 3 jours, on change drap. Attends, on a un mingité. Coûte normalement pour un mbeto cause à un drap mon côté. Il faut aller au moins 2 ou 3. Il faut en avoir différents draps de façon que les rosokoli oyo. Au zoom sous au tandi pour battre musu ba oyebisanga makoki ezate ya kosombaka badra tout consort mais badra tombola eza au cause na ba différents draps au sokoli au tandi ata ozana makasa otanato ebi ke mi baleza déjà propre pour na ko se protéger c'est un peu ça. Ok, pour nous se protéger, c'est un peu ça vraiment. Tu as une émission na biso oyo, tu as vraiment temps, tu as loué chambre, tu as Mbappé Badra, donc grâce à ma sponsor, Yemoro Nzambe, boss n'a pas fait vraiment côté Masolongo, donc tout là qui c'est vraiment des abats musu baye bandi ka otana na mbe tout hein, parce que l'on a bon peu pratique, bozo loba, bozo ça la pratique mbala moko, donc to lukape que non to sali, tout ça le peu pratique, alors yebisanga na nous to kende na parce que ça sujet est vraiment vaste à mettre ok point par point. Alors comment yebisanga na maman akoki kolala na mbeto akolala na bilamba akolala kaka bongo akolala na robe de nuit ba musu bala na ba pantalon ebi bébé c'est mbombo ce que on trouvait pena moi si un azolala na pantalon na mbeto donc wana baloka ye so pena moi ça comme na niveau non ozana raison na basi mususu azo matana mbetu na jina munene wana plus na ceinture pe azu akangi ceinture oza moi surtout oza mobile po même mata mobile mususu okuta mobile a matana mbetu na coupé alors pona moi so pena aza moi si jamais ils a déconseillé moi si a matana mbetu alala na bilamba. Et ça l'a déconseillé vraiment makasi. Moi si na mbetu il faut la nuit. Donc il faut en tenir à Adam et Ève. Pour la faciliter payer papa à tâche. Moi si na mbetu il faut en tenir à Adam et Ève. Bon pour la rosa parce que moi si premièrement il faut à la sexy. Jamais les roseaux matana mbetu. Il faut au longoli bilamba. Bébé ces photos soulignées pena o etali et là les liambetu et ana basi mususu bayeba olala na mbetu te moi ça azola na mbetu net kachez moroboe azola na mbetu azuli ka net kachez zundeni bombo moi ça alali na mbetu net linao ya kachez donc azuli likolo a chekuna azu mususu atindiki azu mukongo apesi mobile te ezala bongo te mama le rozo matana mbetu il faut on make sure que avant non ba position changeaka il faut make sure que non papa ndenge eza boye alaleli na position nini nga il faut na position nini avant olala il faut nous on make sure que non oleka kina na liboko papa ça c'est un de deux okolala na bilamba te po ba mama mususu ba oyebisanga robe de nuit faut la na robe de nuit balala kango balala nango kan neti awa toza na hiver toza na elanga ok osokoli ozui robe de nuit na yo ya bien ya mukuse ya sexy we ko permettre que ceux qui papa alingia simba bambuma tolo asimbi ceux qui papa alingia simba au moins na se asimbi donc on peut se ba physique makasité au moni c'est un peu ça moi c'est alibala na mbetu jamais okolala na robe de nuit okolala na patite okolala na caleçon te na mbeto okolala vraiment na elamba te na mbeto eza vraiment déconseillé ce que moi si azokoma na kolala na mbeto na pantalon
na elamba wana il faut la délivrance. Babi wana vraiment il faut la délivrance tolobi émission na biso oyo to l'axarate que to yebi. Donc ça juste tout ça compléter. Na ba o ba yebité. Bazwa par na bango na ba opé ba yebi ba ça en plus. Bi pe na ndako boroza ke no boyebi pe ko leka biso. Donc yongo lo bara trop botan la émission pambaté pour na bi que no émission sont tabou elanda mara partout au monde. Donc elanda mara vraiment elanda mara partout. Ba na Cape Town pe ba landa vraiment émission oyo. Ba na Cape Town ba landa émission babi au juste au kaka au commenter. Bino mat bofinga na internet oyebi bofinga na biso eza musala na biso to sala po eza musala na biso mais juste commentaire wana et ça la biso bien vraiment ça la biso vraiment bien na ebité batu mususu balala na mususu balala na metu jojo omona elale lino na metu azu apesi no papa mukongo yé kuna na gauche papa kuna na droite na ebité batu bongo ko conseiller bango nini te eza ma bébé c'est bombo premièrement papa okola la te opesi mobali mu Congo eza signe ya mabe eza déconseillé alors moi si akola lana apesi papa mu Congo te eza vraiment déconseillé ceux qui obandi ola lozo pesa mobali na mu Congo c'est que yo moko ndoki a vi na ozo loka mobali na yo mobali balala kaka bata otali mobali ceux qui pongi ekangio en ce moment là oko changer position parce que kola la kopesa mobali mu Congo ezalaka bien te BBC mbombo ata kanda ya ndengeni na ta boswana ki d'ailleurs moi sikutu ya malamu ceux qui bosu boswana ki avant matana mbetu faut otika kanda na se parce que batu musuku mamona bayebi ngote jojo atika sukanda ndeso za mobala sali mabe donc il faut atika kanda na mbetu sunde mais c'est ton mari oyebi que li conjugal mbetu ya libala ezala na makambo ebele omoni alors jamais okomata na mbetu na yo na kanda ataka nde eza ndenge nini osali semblance soki okolata kanda lobi na tongo olati kanda na tongo ata oza na kanda nde nini okopesa mobali na yo mukongo te eza mabe et puis ne eza bebebesi dans makambo ngo eza elengi tozobebela siko na position ya kolalela na mbetu position ya kolalela na mbetu mbetu okomata na mbetu okopesa mobali na yo mukongo te il faut o make sure ozwi liboko ya papa olaleli papa na liboko soit ozwi mutu otie na tolo ya papa olali pongi soki pongi ekangi yo en ce moment là oko changer position eza mabe te omoni alors eza pe na batu basi mususu BBC na position ya mbetu azolinga se couple na mobali ayebi te position nini oyo il faut na zwa pour que papa kotanga bien ayokanga bien alors vraiment en tout cas vraiment une bonne chose de dire jamais tobi pour na lelo vraiment tout ce qui a justement est belé ba sujet eza tellement belé donc on est à quoi thème na biso sujet na biso meto ya libala donc on ça on partie par partie donc je dans le roi on peut savoir déjà goût on peut savoir déjà goût base à la brancher côté ba raté parce que prochainement tozo lever la ba position ya meto ya libala comment moi si ni position nini au moi si à cause l'air azolinga ça la rapport sexuel na mobali na ye position ni mobali bon ba ebele bo yebisa biso que non monde évoluer ba position et combien belé bébé c'est mbombo tant que le chrétien oyebi rapport sexuel eza eloko moko ya bien ya kitoko nzamba sala na mokili mais eza pe eloko oyo diable azo utiliser ba couple ebele ba to ebele baza posséder à travers rapport sexuel pourquoi parce que tozo ça la rapport sexuel to yebite ndenge nini ya kosala rapport sexuel ndoko mona batu bozo sa couple makambo ezo ya ebele alors bande kona biso balandaka biso na Londres na Paris partout baza la brancher pour prochainement to bando suka na théorie mbalo tozo pratique ya mbalo to ya position nini o eza conseiller pour na mwasi alalaka na mbetu position nini première position nini o esengeli na mobali azwa pour satisfaire mwasi na ye donc azokota mwasi ayoki ke bakotinga na za na muto akota akotaranga
Vraiment, tout comme vraiment pratiquement on a sous émission on a biso tobi que non, de bonnes choses ne dire jamais. Donc tout comme pratiquement on a sous émission on a biso tobi que non prochainement tout compte la théorie. Tout compte on a biso tout ça vraiment différence. Tout relax bino vraiment ne basala tout le bas dans mon noroté. Donc okende vraiment tout cause ba place où est convenable pour tout ça la pratique na biso tout ça ba pratique na éviter. Je dois tout battre ça biso mo basi tout bien ba papa tout ça là tout ça là pratique tout dit. C'est ma kamangweze l'engité ma toi na hiver système kaya café. Alors pratique to ye bandeni to sala to banana na biso moko to senga ba papa biso ba invité baza ebele bato ebele bazolinga ba participer na émission comme BBC Mbombo venait de le dire toza wana pona bino to yebite tozo mekaka ko partager na bino ensemble l'expérience muke. Alors boko me la biso ko finga te to mesa na bino na ko finga na bino mais to sengi bino pardon bo finga biso te toza spécial ko le kabino te mais tozo essayer juste ko partager banini. Alors eza bande comme susu ba komaki ba sujet eza ebele bazo linga ba participer net ba sujet net to lobela boye ezo utaraka e pa na bino moko. Alors prochainement to yambela bino bande comme susu et puis toza na ba message to kotanga to yebande ni to sala pour que émission na biso eza la accompagner théorie na pratique. Ok, merci beaucoup. Donc numéro Isawana, bon dans ma message, n'a pas trop de messages. Donc on se continue à boyer, au cliquer. Donc collègue inaperçu. Donc il y a un numéro là-bas pour des appels, surtout de messages. Je vous en supplie, surtout de messages vraiment sur la biso bien. Donc vous appelez à bas sujet, beaucoup qui proposer biso vraiment pour tout ça l'émission la biso sans tabou. On est là. Donc ensemble on aura beaucoup d'invités. Bien on va comprendre kaka mboko zambo est busy donc zambo donc on se force pour avoir des invités donc c'est pas facile quoi. Donc merci beaucoup, merci Jojo comme pratiquement on a souka. Donc un mot de la fin pour clôturer quoi. Non, un mot de la fin, je tiens à remercier tous nos téléspectateurs au Balandara biso ba chers internautes partout na poto. Alors na bosani ba kombo boza ebele bolingaki volume 1 ya ba lèvre milaye pa bana baluba tozo bongisela bino volume 2 na makamongo bino mo boyebi eza bo bangate. Alors merci na bino nyonso. Alors merci na boss Raf Ngindu donc sponsor numéro 1 wa salara ke émission oyo et le Canada donc boyi faut amoter mamabe. Merci na notre caméraman Patrick, merci na yo bibish na assistance ya pas tout chumnemu. Alors je tiens à remercier tout le monde. Ah, na bosani mutumoko. Donc Didier Masuki dans mobile amande fa pembe. Mon chéri, mon cœur, mon amour René Assani. Jamo bosana. Yende yepena jamais na bosana et puis na ko bosana te beau frère nanga moko Gilles Batele balobi muchopi les vertébrés donc a kanga masolo ba champion d'Afrique d'ici na ndenga mukete likofika moko olali okay. Merci très cher téléspectateurs, très chers internautes, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Donc, sans tabou, sans tabou, donc sans tabou, donc papa te maman te qui te biso tout le barassé vérité. Donc vous avez besoin de participer à cette émission. Donc il y a un numéro. Donc pour appeler, pour donner vos points de vie. Donc on est là ensemble. Merci beaucoup à mon vieux Alpha Wakumpala. Donc Alpha Wakumpala, moi na yalo na poto vraiment na à Londres. Un gros merci à toi JP Kumaluta le pétrolier na à Dallas. Merci beaucoup à Rebecca Wachin na à Allemagne. À babi à Pablo Mayuku et babi vraiment nana lolonga et vraiment na à Belgique nana lolonga na Soki Blanche Kimbembo Blanche Kimbembo vraiment. Donc merci beaucoup. Donc merci à mon boss Raf Ngindu Babi, le boss américain, e-wallet magique et pourquoi pas son épouse maman Belinda. Donc un grand merci à vous, je vous aime bien. Donc il y a un numéro là-bas, je vous dis pour des appels et surtout de messages. Donc merci beaucoup au caméraman Patrick Kabama, donc dit Yassina. Merci beaucoup. Donc ça vraiment on a hiver très cher internaute. Toi on a hiver comme mode café, babi café il y a Éthiopien.
to melango et ça biso bien donc malgré ma lili biso to sa musa na biso poto pona. Donc comme je vous l'ai dit, vous informer c'est mon souci majeur. Restez toujours connectés sur la www.congopromotv5.com chez le Big Boss Raph Ngindu de Boston. E-wallet magique mon boss à Solara bien et vraiment à Solara bien. Donc merci beaucoup, je vous retrouve prochainement dans un nouveau numéro de cette émission sans tabou. Donc d'ici là, bon, vraiment volume 2, il y a émission d'habitude tout ça qui a balé vraiment baluba. Donc tellement vos commentaires qui est belé, tellement au bien qui est belé vraiment. Hein, Jojo tombe photo ça la volume 2, il y a émission d'habitude. Merci beaucoup à Gilles Batal et pourquoi pas à mon confrère Babi Solo Mikolo l'aigle vigilant de son pays, la racine pivotante de l'arbre journalistique, l'emblème de son pays, vraiment Vedi Babiba Sanganabaye Beleba l'équipe Sokana Mutema. En tout cas, vraiment, je vous aime bien. C'est déjà la fin, on s'élève vraiment. Nous sommes pratiquement à la fin, donc on vous retrouve prochainement dans un nouveau numéro de cette émission sans tabou. Restez toujours connectés. Bye. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo TV5.com. Raph Ngendo, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous de Ginzambete, Moboulou. Avec Raph Ngendo, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Nde. Ouais, Balobi Raph Ngendo, Congo Promo toujours. Grande puissance. Come on. Nous bénissons Congo Promo. Mais c'est la chose que ça Raph Ngendo, Congo Promo. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Parce que tous à Boston on a Raph Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 c'est tout.